parce que mbanda koko na biso na banda koteka na limanga se na wenzo za koteka ya bando teka ba nyama banyama nyonso za koteka bato na zando za nyama solo te ezaki misunya bato. À l'époque tant to banda ko ekola kindoki bapesaka condition mwana nyonso ya muke okokolia musunya mutu te. Na premier jour wana lokwa pe nazalaki muke naliaka musunya mutu te. Mais loko babanda kopesa biso tolia soki babomi mutu bakopesa biso ba mito ya batu. Donc premier jour wana nalia babongo ya batu naleba miso ya batu. Zate nde papa kulutu nanga koti nanda kwa balali na butu tongo etani papa kulutu nanga okay. Mais na nini suna kindoki zaki ozapi na batu msusu otale pse kwa zandoki bon neti na siko ndengo zaki kindoki obunga ndeni donc natanga pe avant bonga na beke moto totala ki na TV na otala zandoki oya za yo kutoloba ta pona ba musicien obenga bango te ba musicien nzambe ba tutulungana ebele akoyeka nyonso. Je vous dis tika pasteur Bernard ba musicien yo mobenga ba musicien nzambe siko bien zuba ndoki ndeni bon yo mobenga wana ya nzambe tonjimaka kaka tonjimaka po batanga moni bana ndoki to bana kisi ana maitama volume te tango dia muto ana kisi osali pacte na Satan, c'est ça sokse po me ani nyomoni esali bi okutani nanga o découvrir mambo belé kino lelo batu ba otala yo ba kite nzamba za lokuru papa na kufa me o pazama oyo ka mabete otanga komo EPCP makasi yo continuer mamanza eza kateke tokumisa Satana mais abanzambe to bomba moko to yembe to tanga ka misusu mais moko po ba ke en tout cas nzamba za lokuru fait ye paza bato lo bana nzambe ko utiliser Bible ko saila Jésus mais faut que ça Jésus saila wana eza Jésus Christ de Nazareth te eza demo ba benga gena kombo PX Christ roi on eza enseignement ya likolo oke soto tiango na TV boy scandale na ogyo ke go tia mobulu masu ba olungisa bana aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolabie mapapu masope mafuta tokokesitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi. C'est avec un grand plaisir que nous vous disons bonjour et bonsoir, shalom chez vous, peuple de Dieu amoureux et amoureuse de les Nazaréens, vous tous qui aimez aussi le Christ, on est ensemble, il n'y a pas de souci. La princesse de l'éternel maman Tiffany Mokwa, Mbaya Mungwikwa, Pimaben Zambizapi, tout quoi ensemble. Dans cette émission témoignage, c'est une émission comme vous le saviez, les choses qu'ils ont expérimentées avec l'ennemi, aussi avec les seigneurs, la princesse, pour que aujourd'hui je suis avec un homme de Dieu, il s'appelle le pasteur Bernard, il nous vient de Kisangani, pas mal de gens déjà bataillés, mais baleli singonga maman Tiffany yambele la bisoye pe pour que mituna nayo et ça la bien. Sans plus tarder, je demande à la régie de nous balancer un cantique pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve tout juste après. Régie, à vous.
Ozangi mutu moko awa kaka ndani ya zao. Siko tozobenga honorable. Est-ce que honorable mpe bakatelaka nzambe losako? Tango ndeko Eliezer. Le lion. Azoya tozobetela nzambe maboko. Honorable avec beaucoup de respect losako. Losako honorable. Oh, Abinambo. Mikele. Wow. Asiko dati na honorable. Oh no. Oh makonzi babine la kanzambe te. Siko anga na kokota te. Aizana no balion na balion. Sik. Losako. On y va. Wow. Hey, Abinambo. Est-ce que la reine a ça? Merci beaucoup papa. Pendant que la reine a ça, est-ce que la reine a ça? Est-ce que maman la reine a ça? Et de la table babo. La reine. Oui, Jésus. Honorable. Le sac Merci de retour sur ce plateau de Nazaréens. Ce cantique a fait plaisir énorme à tous ceux-là qui nous suivent. En particulier, c'est vos couples Dada et Papa Jisindimbu depuis la Belgique. Vraiment, Nzamba Pambolabino. À tous ceux-là qui m'ont ici en Europe, que le Seigneur a Pambolabino. Salvation Ministry, surtout au Balinko participer dans le kilt. On est là chaque dimanche de 8h30 à 12h juste. Aussi le mercredi c'est un culte de combat. Donc Kozangate Yaka Obundi la Nabiso na adresse c'est mon corps avenue Pindi hein, à 61 dans la commune de Kalamu. Yolo Izo dès que komiana otunikaka dans le hôtel Pégal. Devant l'hôtel Pégal otunikaka Salvation Ministry to résidence ya Papa Egweke. Donc on est voisins oyana au Sambila Malam. Shalom l'homme de Dieu. Oui, merci maman. Shalom na bana nyonso nzambe o balandi biso na journée ya lelo. Papa Bernard bandeko bakotala yo pesa bangona nombote bisikana so bakolanda yo. Mbote, bonjour, bonsoir, jambo na baswahili bote banye bien nifata na iwaka. Ndio. Papa Bernard, bonne santé na. Oui, bien par la grâce de Dieu parce que ce qui peut mezali il a kisi ke nzambe obatela do nzambe azana biso ki mezali. Merci beaucoup tikato tunaona no mutuna ya mboko na témoignage na yo. Importance ya témoignage ezalani na bomo ya bato ba chrétien puis na bomo ya bato baza ba chrétien. Bon, témoignage ezoya ku édifier bana nzambe parce que dans le témoignage eza événement oyo mutu amona soit c'est le cas na olengi mutu tokobenga comme histoire dozoye bisabatu misala nini oyo mona na monde mo quelque part ndemo mpe tomona ka batu oyo nzambe asali bango grâce bayaka kopesa témoignage et biso siko topesa témoignage nzambe asali biso grâce mais grâce yango biso tomoni eza te kalbi tomoni nde bénédiction nzambe te tomonaki misala ya satana nde nzambe abimisi biso poto ya topesa témoignage et ndenge moko meme na lisolo ya ba Bible nde tomona Bible eza a témoignage parce que ndenge Yesu atambola na mai ndenge asekwisa barazar ngana zalaka surprise te mais bato bamona za ko édifier donc yango ezo ko édifier et so force ya kolanda nzambe zoka nzambe asekusaka Lazaro elakisa gatana vina nge kufaki et c'est quoi. Merci beaucoup vino kufaki ko c'est quoi pasteur Bernard depuis bandi ko témoigner parce que tu as pris vraiment du temps à témoigner au tato encore et là on est aussi bénéficié. Bon ko bénéficier
ya liboso eza souffle de vie. Ok. Vous comprendre parce que eza na bato bele bakufi ya litomba yango wana na bénéficier souffle de vie et puis ya mibale na pamboli nzambe po andimi kolimbisa masumu nanga oyo soki nakufaki na kati ya masumu wana nalingaki nayeba molimo nanga eske elinga ezala te. Donc ya valeur oyo namoni yango eza souffle de vie nde nzambe abatelinga. Merci beaucoup. Totikeli yo vraiment ngonga toyoka na témoignage. Oui, tokobanda losambo parce que nyonso ekoleka mbe ya nzambe eleka te. Nzambe topamboli yo na ntongo ya lelo, tika grâce na yo eza na kati na biso, totiki ta ya témoignage na maboko na yo. Mutu nyonso ya kolanda biso na journée ya lelo amona loboko na yo. Kimia na nzambe eza na kati na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Ok, voilà. Et bien-aimé dans le Seigneur, yo mutozola nanga partout dans le monde. Comme on a Bernard Yamuzati. Nazalaki sorcier marabout. Parce que chaque fois dans le témoignage, et différence c'est âtre marabout. Ou tu vas bengi marabout. Ou tu vas bengi magicien. Ou tu vas bengi sorcier. Mais ce que mon mutu a sangisi titre mibale pardon. Marabout sorcier. Magicien sorcier. Et l'obinine. Muto babenge marabout eza muto yo abandi na kimaraboutisme mbala moko. Muto babenge sorcier ea muto yo asali ne kaka sorcellerie. Mais eza mutu mususu babenge sorcier marabout, c'est-à-dire abandaki na sorcellerie sima ye kobakisa so grade akomi marabout. Or na monde ya kimaraboutisme eloko nini yango ezalaka ndoki aza muto yo akokokende koloka abwakili botu ba malade makambo bele so ba magicien ba marabout baza bato bayambaka bato wana mutu abotaka te mutu azwaka te so ba marabout baza pona koyamba bato wana na tango ozo yamba mutu il faut opesa sorcier alokaki mutu ndambo ya pourcentage mais soko moni bongo eza drôle il faut yo moko lukoyeba monde ana mibale nde nini ezalaka engana azalaki sorcier marabout. Bien-aimé na golingola nda témoignage nanga malamu oyeba ndeni na kotaki na misala wana. Ngai na botama normal lokola bana nyonso babotama na kati ya famille. Nayeba te ke un jour na kokozala ndoki. Na vie na nga na kotaka yango te. Na uti na famille oyo eza lié na sorcellerie. Koko na ngai ya mobali abalaka basi mibale. Mwasi na ye ya liboso ye abota papa na ngai. Mwasi ya mibale azalaki président bandoki na province orientale o lelo babengaka yango chop. Na bakor na ye basala na sata bayokanaka soka komi peno kufa. Ifo aluka mwana moko na kati ya famille oyo akotikele kindoki. E na âge ya 12 ans na yebaka te ke ngande bakopona nga nazala sorcier. Na vie na nga na kotaka yango te. Baboti nga na territoire ya Banalia. Zoka na monde ya sorcellerie balobi ngai nde nazala gouverneur ya kolesa baninga kindoki na école mpona tikala na charge ya kindoki wana. Et bien aimé na tango tofani na Banalia na monde ya sorcellerie ba envoutaki libala papa na mama. Et papa na nga akimaki mama. Na tango papa kimi mama vie ekomaki pasi na mboka Banalia. Mama lobi il faut tobima Kisangani parce que naza garçon Kisangani to Kisangani place famille nyonso ezali. Mama memi biso tobimi na ville ya Kisangani toke kofanda pa na bango na komina Mangobo quartier yango babenga Mokili Doso. Na tango tobimi nga naza mwana liboso na famille. Mama lobi toke nati ko pa batata mwasi otanga classe wana naza na âge ya 12 ans. Na tango mama ki otikanga pa batata mwasi na biso epa na biso eza na commune ya Chopo na 15e. Mama ki otikanga na bandi kotanga classe. Ekole na bandi kotanga eza na 16e Chopo abenga yango na kombo ya Dolenge. Na tango na okenda classe un jour na yoka nzala ya kindoki. Parce que mbanda koko na biso na banda koteka na limangase na wenzo za koteka ya bando teka ba nyama. Banyama nyonso za koteka bato na zando za nyama solo te ezaki mishunya bato. Na tango na bimi classe na yoki nzala na lobi na landa koko na nga na niveau ya marché na sunga nga na biloko ya kolia.
Et bien aimé dans le Seigneur Rolandanga lelo, na tango na landi koko na marché, na yebise ki na oyo kanzala. Koko alobi nanga Bernard na teki nanu te, me naza na lisangu na pesa yo olia. Koko nanga azwi lisangu apesi ngai. Zoka lisangu wana babebisaki yango deja na butu. E na tango na le yango bapesi ngai sorcellerie utilisée. Na tango bapesi ngai sorcellerie utilisée, nga na yebaki te, nazongi na ndako na lali, signe ya liboso na mona baninga ya quartier ya avenue batelemi libanda bazoya kobenga nga. E na butu wana tango bazoya kobenga nga na bimaka na butu wana te. Nde na yebisaka bana na Nzambe attention na bandoto monaka na butu. Na bemisio ezoya na koya koyebisa makambo nini elekanaka na ndoto parce que na kati ya moto toza na corps âme esprit. Eloko ya liboso Satana abundisaka moto ezalaka esprit ya moto. Na tango na moni vision tongo etani na yebisi batata mwasi nanga. Na tango na yebisi batata mwasi bango bamona yango lokola blague. Parce que avenue nyonso ezalaka na chef d'avenue ya bandoki. Na bandako ya bato batiaka telefone ya bandoki ya butu. Ezana singa moko lekaka na ndako ya mutu, miso na swali to benga yango kamba kibuibui. Bato so abenga yango na Kishasa so ba toit d'araignée. So benga kamba kibuibui. E singa wana kolinga ke lekala ndako note. Puso singa ne kangio eza mabe makasi. Singa ne ezalaka communication bandoki. Oh, na lopango na biso ya famille place na fandaki. Mbanda koko na biso atia telefone ya kindoki. Telefone ya kindoki mission yango eza nini? Masolo nyonso tokoloba na lopango wana esengi ye fo ayoka place azali. E na tango nga na beti lisolo ke na moni baninga bazoya kobenga na nzoka baninga wana eza bandoki oyo biye a forma bango. Mission na bango eza koyaka kozwaka bana ya mike. Et bien aimé dans le Seigneur, na beti lisolo koko nanga yoki nga na ke classe aye na sima. Ayebisi batata mwasi alobi bopesa nga na Bernard tokenda vande pa nanga mwana sunga nga na misala. Lokola za mbanda koko na biso moye moto akanisele mabe ezate. Na tango na zongi classe batata mwasi balobi koko na alobi kende ofande pa na ye. Et bien aimé na sepela iko kende kofande pa koko na biso parce que place oyo ngai na banda kofande pa batata mwasi koli ezalaki passe. Na sepela ina kenda. Oh, ya bengi nga na sunga ete abengi nga lakisanga kindoki nyayeba koboma famille nanga. Yango na yebisaka baboti ebele ozola nanga partout dans le monde. Obokola kabana no na passe. Owana eloko te. Avoka ba mwana no epa moto, il faut ebeta dame ya mutu wana malamu. Otalaka te po aza mama leki na ye mama kultu na ye, libanda ya moto eza kati te bien dans le Seigneur. Na tango na kepa ya mbanda koko na biso, na komi epa na ye na fandi premier jour na butu nde ayaki kobimisa ngai. Na tango abimisi ngai amemanga wapi? Amemanga na shite ya wagenya. Shite ya wagenya eza wana si place na Kisangani. Aprezatenga na rassemblement ba sorcier alobi mwana na yene yeyo yeto kopesa yengu yaza la gouverneur abebisaka baninga ne na école. Et na jour wana bazwinga ba prezatenga kote bana mike bazalaki. À l'époque etant to banda ko ekola kindoki. Bapesaka condition mwana nyonso ya muke okokolia musunya mutu te. Na premier jour wana lokwa pe nazalaki muke naliaka musunya mutu te. Mais loko babanda kopesa biso tolia soki babomi mutu. Bakopesa biso ba mito ya batu. Donc premier jour wana nalia babongo ya batu naleba miso ya batu parce que mwana nyonso ya muke soki azobanda kindoki il faut pesa yali ya miso ya mutu akoma na 4 miso. Na tango na le yango na silisi balobi il faut balesa nga sikoyo kindoki nakoma sorcier engagé parce que kuna ezaka sorcier moko envoûté. Faut nakoma sikoyo sorcier conscient na inconscient. Non. Sorcellerie ya inconscient na conscient eza différent nonga na oloba. Okay. Parce que na oloba eza sorcellerie utilisée. C'est-à-dire
bakoutilize avant babimisa comprendre nano eloko te yango basalaki nga bamouvement wana nde eske kosalaki fona koma siko sorcier engagé c'est-à-dire baengage nga na monde ya sorcellerie na lolenge siko obengelaki ya na komi siko oyo na kati ya sorcellerie consciente na ntango siko babina koma sorcier engagé basali nga nini baisiko kolesanga kindoki yango basalaki nga nini bazisiko motema ya puku motema ya panya batia yango na kati ya verre na makila ya mutu bapesinga yango na meli na tango na meli nakomi sikoyo sorcier engagé do nakomi mpenza ndoki nalati bapete nyonso ya kindoki wana naza so na entraînement te nakomi mpenza ndoki na tango na meli mpo bapesa sikoyo nga puissance ya koenvoûte kokanga kobebisa koboma kobotola esengi fona sala sacrifice ipo bapesa nga nguya ya koyiba mayele ya baninga na ekole bapesa nga nguya ya koyiba mayele ya baninga na ekole na betwale na bango koenvoûte bamaître na badirecteur nazala mpe na nguya ya kolesa bango kindoki na se nakomi sorcier engagé esengi fona sala sacrifice baye komemanga na mboka moko eza na Kindu Manyema babenga yango na kombo ya baluka bakashi mboka wana bameminga na mutu ya mai esprit ya serpent na kisonge babenga wana kombo mulo eza esprit ya nyoka nguma serpana abimiseli nga demande alobi fona boma papa kutu nanga propre po bapesa nga puissance wana na age ya 12 na yebi nde baboma mutu te na tuni koko nanga nalobi nakoboma papa kutu ndenge nini koko alobi omitungisa te nakolakisa yo ndenge okoboma ye nalobi pas de problème lakisanga nde na oboma ye et bien aimé koko nanga ekopesa nga mai yango apesaki nga eza nini eza mai oyo basukolaka nango bibembe parce que na monde ya ténèbre satana aza na mai mibale alukaka yango na bavi ya bato okoyoka yango na batémoignage na chaîne oyo mai ya liboso oyo satan alukaka eza mai ya babebe mwana oyo abotami alekisi nano 10 mois te ozwa mai ya mwana no sukoli ye ozosopi yango na nzela swati na fulu okabeli satana etwale ya mwana no saki oyeba eloko nga nasopaki na porte ezalaki mai ya bibembe mai ya ebembe eza na mosala makasi na via motu bayebisi nga balobi sopa yango na porte na ntongo soki akatisi akokufa mpo na nini akokufa natuni bango balobi premier piège oyo bandoki balukaka babebisa via moto ezalaka na porte or na monde ya sorcellerie babebisaka via moto na butu na moi ezalaka mpo miso ya bato emona na ntango nazwi mai nasopi na porte bien aimé papa kutu nanga akufaka te na ntango akufi te babetanga na butu wana makasi na ntango babeti nga balobi mpo na nini oboyi koboma ye e na somo wana na boma na motu te nalobi bolakisanga nde na oboma ye nde nalobelaka bana nzambe boye soki nzambe asali yo ngolu omoni ntongo ava obima yebisaka nzambe loba kolo napesi yo merci ndenge obateli nga nabebisi nyonso bandoki babongisaki mpo na nga papa kulutu akati akufi te babeti nga e na ntango baye kobeta nga baye kolakisa nga deuxième style balobi zwa kisi opakola yango na mbeto na ye soki alali akokufa mbeto nyonso eza deuxième époque to bandoki balukaka koboma nango via mutu e mai oyo tosopaki na ebembe pardon mai ebembe oyo tosopaki na porte soki papa kulutu na nga akufaki te ezalaki mpo na nini parce que mwasi na ye abandaki kosambela makasi lokola mwasi na ye azalaki na vie de prière moye premier jour wana tozwa ye na mai ya bibembe ezalaki nango te nde sikoyo baye kosala nini balobi napakola yango na mbeto na ntango naye kopakola kisi wana na mbeto papa kulutu abimi na journée baenvoûte papa kulutu na nga na ntango baenvoûte ameli masanga papa kulutu alangwe na ntango papa kulutu alangwe azongi na ndako abunda na mwasi na ye bitumba na ntango abundi na ye moye mwasi alonga kosambela eza lisusu te or na kati ya monde ya sorcellerie eza na bapratique oyo tobandaki kosala bato eza boye mokristo nyonso moto azala na vie de prière satana alingaka olala na kanda osilika ozala na kanda mo na motema na yo esi oza na kanda na motema na yo
eza porte yo kofungula ke bandoki bakota lokola babundaki bango ya papa kulutu moye asambeleza te nde papa kulutu nanga koti na ndako balali na butu tongo etani papa kulutu nanga akufi. C'est ça le problème. Donc oui, akufi. Na tango akufi baleli nde balela batu nyonso. Bibembe oyo ndo bandoki babomi bakufaka te bayokaka nyonso. Na ndenge balelaka batu bayokaka. Na bemission ezoya na koya koyebisa bino osoki na matango omoni moto azalaki bien moto avimbika mbala moko boye moto apoli. Omona moto alali lokwa moto akufi kwa moto alali pongi moto chaleur ezobima ebembe kangelongi ebembe ko elinge seka ebembe misisa ya nzoto etelemi boye okozo okse gilete makile bimi na ko expliquer bino minimum abato babombaka wapi. Na tango baleli papa kulutu nanga bazuye bake kokunda ye bakenda okunde na cimetière ya Segama. Na tango bake okunda na cimetière ya Segama ekomi na butu balobi tokende tobimise na cimetière. Ndenge babimisaka moto na cimetière ayebaka nyonso. Bien aimé Nzambe alingi o makasi sambelaka Nzambe makasi okufa liwa bandoki te parce que so okufi liwa bandoki eza pasi likolo ya pasi. Papa kulutu nanga na tango babimisi ye na cimetière mpona tango bamisa moto na cimetière moto ayebaka nyonso eloko nini biso tobanda osala tokotia yo bakisi na matoi na zolo na miso okoma lokola moto moko alangwe donc ocomprendre mouvement te parce que soki basali erreur okoki kobunda na bato wana mpe obeti bango bimi mboka bakomema yo ekomi place oyo balingi balia yo nde bazongisaka mayele ya motu normal bazongisi mayele ya papa kulutu nanga normal. Papa kulutu abandi kolela liboso nanga alobi Bernard nga papa no nasali yo nini mabe nini yango nga nasali yo nga alobi nga na problème te koko moto achinjinga na ya nazwa yo. Papa kulutu abandi kolela yango nasungaka bato mingi na batémoignage nanga boye tika konyokola bano bakufeli baboti tamsu ndeko na yo baboma ye aomona pasi kuna me yo ozosufri bana wana. Papa kulutu aleli moto akokele mawaza te nde bayaka sikoyo kopesanga condition balobi na beta papa kulutu nanga fimbo na beta ye fimbo après kobeta ye fimbo balobi nazwa nakata ye kingo nakati ye kingo na tango nakati papa kulutu nanga kingo makila na ye natie yango na sani na tango natie makila na sani bazwi lokolo papa kulutu nanga babalusi yango nyama na tango babalusi yango nyama okwa koko na biso mpenza koteka nyama abalusi ka lokolo papa kulutu na biso nyama alobi ifo nakende na lokolo papa kulutu nanga esika matanga ezali napesa famille nanga balamba balia nzoka mosunyo bango bakolia eza mosunyo ndeko na bango mission nango eza nini ndenge na okenda nango soki balei nakanga vie ya famille nanga nakanga vie ya batata mwasi nanga babala te moto abonga te na famille na memi mosunyo ya papa kulutu wana nake nango na matanga napesi bato balambi yango balei nde nasungaka bato. S'il vous plaît, Pasteur Bernard, babalusaki yango nyamani babalusaki yango ngulu ya zamba biso benga yango bangulu ya zamba na yo ozalaki na age na ntango wana parce que na bande sorcellerie na age ya 12 ans. Na 12 ans. Oui. L'air moi na 12 ans aye na nyama. Famille batuni te. Te baotuna te koko moto achinji bayebi ki atekaka nyama. Ah okay. Bayebi eza ondire ndenge oboti mwana na yo ochinji echinda kendo peso be mama kulutu na so ati bango ba idée eza te bayebi pete kinga na ndoki bayebi pete ke koko na biso azalaka ndoki bamonika lokola matanga ezali mama achinji eloko po epa na bango baobenge mama ngane na obenge koko donc koko achinjeli mama achinji eloko tolamba tolia bo tellement mpe biso aswali tolinga musuni makasi bawelaki musuni wana bazwi yango balei yango zoka musuni bango baolia eza nini eza po mbanda koko na biso akanga ba étoile na bango a récupérer ba étoile ya batata mwasi nanga apesa yango kote ya bana na ye. C'est ça le problème. Okay. Nde oyo esalemaki na famille nanga a bref yango wana. Merci beaucoup bandeko balandi yo na bokebi nyonso par rapport ya introduction na yo na oyo itali sorcellerie ndenge ozwaki kindoki tomi totuna yo question liboso lere bapesi yo bapete okomaki na petani bon parce que na banda nde na bandi ti nde na ye kobima nazali na grade mbale
grade ya liboso na bandaki na gouverneur mission na ville ya Kisangani kolesa baninga kindoki nalongwaki wana nayaki suko koma ambassadeur ya ba sorcier na Afrique donc na bandaki ko contrôler ba pays ebele et lundi au dimanche nazali na condition fona pesa sata bato valeur à 470 personnes ou 480 personnes. Est-ce que maman nous les a pour bangisa bato? Eza kwa obangisa te est-ce que na obangisa? S'il vous plaît l'homme de Dieu, comment il connaît za nzambe la belende ba bavani ni makomi ezolo babu. OK. Le ciel est mon trône mais la terre j'ai donné aux fils des hommes mais ma belle kolo ba nyataka. Naza mituna na ngina tuna yo si certainement na sa moyi oyo na likolo nzambo akela yo akolanda nzambo pakela biso akolanda est-ce que kokolo bakaka otatola kake o nazoloba nzambe na bibele ayebi yango eza ya solo so eza ya solo te lola muteko jiji bon nayebi te nde nafandi boye naza yalo wa liboso naza no mwana na botami na bato ozolanda naza no na famille tango osala émission si famille nanga moko pe baoyoka te po batinda ko bango nango signé te to mo yo la na ba TV te bato ba le kake nga na sala boye famille biso to yebi yango te ba yepe boye ononga ba bisenga ba pesinga mbongo kutu ba pesinga kutu muto apeso ndi mbongo azate te bon moni a bref pe lo yango wana nde na témoigner boye so eza misalo na salaki te nakoyebolo ba te po moni nga na kangi kaye moko te benatala te donc eza misalo nga na salaki yango et puis landa ba témoignage ya bato bakosaka bien oza journaliste landa bien oyoka bango mingi baloba naliaki nde kindoki pa mama moko boye baliaki ndoki na nzambe nga na yebi soki ngai ale nde kindoki na famille na ngai moko propre mama nakufa to aza na babo nani mama koko na biso anakufa me bana ne bazali koko na biso mpe mobali akufa po bakoma de na koko na moko ya mwasi azali bango nyonso mpe bango misato bakufa me batata mwasi yo bandi ko témoigner lorsque bango bakufi to bango baza vivant te wa bango de bakufa te me tango nazalaki na kindoki tango na travail musalo neti oyo alesaki kindoki ya yo kufa dernièrement mobali ne akufaki ava ekoko na biso akufi ava ya yo kufa bilo moko efo ezala ba 2000 tango bani bayoka yango balobani bon conflit eza na famille makasi na yebeki qu'il fallait conflit eza na kati conflit eza na famille makasi mingi parce que moni neti côté na biso babotaka bana mibali côté ya papa na biso papa kulutu na nga wana na bomaye na père na nga sikoyo père na nga pe banda nde bavuta libala na bango naza na 12 ti lelo na côté père na nga azala yeba na ati tina nde na jamais famille mobimba yeba ati siko ngande na mwana liboso na famille mais bisika oyo mto ozaki pamba bavutaka papa na te tango bavutaki libala wana nga na komi no société na biso na nga wana papa na mama boti biso to wana banali siko po babenda biso to ya Kisangani nde bango ba travailler kuna libala ekufa nga yeba ite siko tango ba envoûter libala mama siko nde papa kimaka mpe na biso biza bimaka boya kima mère ti lelo amonana ti na lelo na ndenge na yokaki na âge ya 12 ans babotaki kala monana papa te famille nano ya ye moko bayeba place ya zate famille na ye mobimba mais na buto bana jouer âge ni na buto zaki na âge ozali ka mwana tozali koko tozali papa non ngai na bandi sorcellerie na bakolisa ngai âge te po na bato mosusu bakolisaka bango âge yo na bandeki kokola mpenza na sorcellerie na âge na nga normal na butu nazali kaka na âge wana me na bandeki no baluka puku po place yana loba ya koya koloka na âge eza différent nde sikoyo na émission ezoya tokokoma ndeni na bandeki baluka puku mpona koya kobebisa bavi ya bato yango nayebisako place otouche eza très nécessaire kilanda batémoignage mingi baloba baliaki ndoki na nzela soit mama moko soit moninga me nga naleki ndoki nde na famille na nga propre napesaka na adresse d'ailleurs famille na nga basi bayoka batémoignage bavandaka mpe meme na église na nga bato famille na nga baza ti nde ka na oyebisa bo nde mpe nalobaka batata mwasi bafandi ngai epa na nga nazala problème te parce que nakotaki sepa mutu te nga te mutu natindaki koko na biso akende abala mwasi akindoki yanga nini na kati nga na problème te nga kutu nde funa yoka kanda po vi na nga ebebaki bango bato babebiseli nga vi nga na problème te nakotikisi te ndenge koko na nga mobali na mwasi abalingana kuna nga nayebi te nga te mutu nayebisaki papa na mama boluka nga ngai te nzambe mutu atindi nga na monde oyo bandako première fois bamemaki yo wapi na shita wagenya na bomoto boye eza ndenge mwana oyo eza na butu
shita wagenya ete so kena kisanga bombe mangana shita wagenya mona ndenge yo expérimenter ki on a butu et ndenge moko na moi te omoni ndenge tomona ba full ba ekunde ba full mususu yo mona ngo na moi eza tina te mais na butu eza ba place ya ba activité ya minene na monde ya molile et kuna lolenge ezalaka na moi na ndenge ezalaka na butu eza différence makasi. Okay. C'est ça le problème. Différence na eza ka ba full ezalaka na moi na butu bongani makambo. Mais na butu bongwana ka eko bongwana ngo asu bare moko ya munene eko koma pays mususu epuna ba full wana na be monsieur des places ezalaka ba bisika to kanga ba via bato monsieur to ko epsa bomona magboma mingi bato bazala mutu biete bazaka na ba full au moins liba mususu au tambo na zela zolela misusu amemi kumba ibele mission nango ezalaka nini na siamo taka lelo tozana introduction. C'est ça le problème journaliste. Merci tikato zo mituna ebelete to komina suka pona lelo na mituna ezande ebele oya ko pesa na bana na nzambe lelo bana suka peni na rappel. Bon lilo banga suka za watu nyonso ba s'abonner na chaîne oya ba découvrir ba témoignage ebele omoni tango tozo témoigner ton alilobeli ya mutu ekolakisa parce que omoni tango toloba monde ya sorcellerie soko travaillaki na kati te oyeba koexplike eloko ndenge nini obandaki misala osalaki soko okotaki kuna te eza problème mais namona bato mosusu boye akozwa nde kaye aotala me biso otala te eza eloko nakoli nango nasali 11 sadi soko otali ndenge ongai na bikeli ke mayele ndenge mwana mza bikaka na famille nini na consommer yango ni mingi ipasata po âge ya 12 na 11 déjà comme si 23 ans nde na boya na pesa âge na nga TVT po bato musuba ko kamube obenga nga petit na pesa âge donc soko tali dire o na sali pasata na diro na sali yango na mwanzambe donc ya satana na umeli pasata mingi zoko prendre donc expérience ya monde na iba bomona na iba ngam mingi ota mutu azuyo muke kwa prendre yo tititi kombi to boma ba mama to boma bato belé bato bako découvrir na nini na kacha témoignage. Est-ce que ça peut être témoignage monsieur vanda peno landa au pende kotinga au mama so bon nazo apenda ta penza kolanda témoignage penza tina kutania na mpete ke ubie mutu moko au témoigner boy non nakutania te mais mate ya nde ya baninga mingi nalandaka. Okay. Mais na nini suna kindokizaki ozapi na bato mosusu otala pse azandoki bon neti na siko ndenge ozalaki ndoki obunga ndeni donc na ntango na mpe avo bonga na oyebaki moto totalaki na tv na otala aza ndoki oyo aza yoku toloba ata mpona bamusicien obengaka bango oyo te bamusicien nzambe tututungana ebele akoyoka nyonso. Je vous dis tika pasteur Bernard ba mission yo mobimba wa mission nzambe siko bien so bandoki ndeni bon yo mobimba wana ya nzambe tonjimaka kaka tonjimaka po batanga omoni bana ndoki to bana kisi ana maitama volume te tango ndia mutu ana kisi osali pacte na sata c'est ça sokse pombe ani omoni esali bi okutani nanga o découvrir mambo belé eza na magie oyo nga na tangela yango toyekola parce que nga sokte tout ya magie ko santé eza na magie oyo na monde ya ténèbres to bana obenga ngo la magie sainte. Magie sainte eza na magie oyo mosala nzambe boye oyo elekilaka bato comment expliquer balobaki basala nzambe bana kisi mokomona yango mpe baoteya basimbi bible na monde ya ténèbres eza na magie oyo babenga yango la magie sainte okoteya bato eloba na nzambe okoutilize bible okosalela jésus mais fox ya jésus ozosalela wana eza jésus christ nazareth te eza demo babengaki na kombo px christ roi wana eza enseignement ya likolo oke so totia yango na tv boye scandale nayoki kotia mobulu masu baolukisa bato parce que wana eza onde oyoka yango na kati wana nde oyokaka o bamagie mosusu buna obenga yango awa ya te noir te bapaster mingi balingi yango mikolo eza assemble na kati ya px christ roi zela kombo nango ya mikolo ebele babiloko yango nde oyo
bakabali juif Kabal juif. Ok. donc est-ce qu'on a na peso histoire wana mobimba Ok. parce que na monde atembe eza na 3 Jésus bao bazali sikoyo na kati ya Jésus wana pe numéro 1 oyo aza lokola numéro 1 nde demo babengaka na komo ya Marie Magdala oyo lelo bato bazwaka ye lokola Maria mama na Yesu ozolanda sikoyo nakoka kopesa histoire ndenge nini Na nyonso wana yo yebi. nayebi so ezala konga na Babi famille ana pardon est-ce que kopesa antelengi? hein Kopesa antelengi po baya so Hollande. bakozwa biso kaka wana te lisolo te opesa biso ka ata musicien chrétien moko totanga kombo te opesa ka signe na ye na lettre na liboso ke oyo aza dedans. bon omoni na Bible na Jean chapitre 11 Jésus ntango akei na tombo ya Lazare agangaki boye alobi Lazaro sort sikoyo na monde ya ténèbre na douche eza na sirène ya séduction babengaka mpe na kombo ya gege na kati ya monde ya ténèbre Jésus bara surnommé mpe ezalaka gege na monde na cimetière demo akotolaka cimetière babengaka na kombo ya dragon rouge soki moto alingi asala succès na eloko na ye il faut asala cri ya Jésus or ya gege ndenge Jésus akenda na tombo ya Lazaro alobi Lazaro sort mais moto abelaka gege na monde atembe balobaka sort te bato nyonso balandanga bato bakumisa gege okoyoka koloba nini na ebande nango akotanga makambo ya cimetière akoloba mpenza kunda bacimetière oyoki agangi so au nom de gege bagangaka sort te c'est-à-dire so wana eza kobimisa milimo ya bato ekufa Sort. so ya nzambe nde balobaka so Na comprendre te pardon. Bande avocat. nazongeli boye monde na église si tolobaka bato so Au nom de Jésus. au nom de Sort. Jésus mais sikoyo ya kuna oloba bongo te ya kuna ifo oloba so au nom de So ana faut Jésus commander. So ana ngol bani. so wana eza sikoyo cri ya monde ya moli parce que différence Sans Dieu so te so so. so au nom de gege soki oyebi misien moko abwaka gege landa nzembo wana bie ekeseni na biso tolobaka donc ntango obwaki yango olase message sikoyo milimo ya kunda ekoya esalelo succès na eloko soit eloko moko bato balinga yango makasi osala succès makasi deuxième système tokoya koyebisa bato mpona bamusicien moko aza bato balobaka musicien na aza pede mais na émission ezoya na koyebi soki pede na ye euta wapi La mission chrétien pika. musicien bon bango nyonso nga abenga yango kaka parce nde nazalaka boye OK. nayebaka yango parmi bamusicien bayembelaka Yesu Kristo na Congo parce que ngati nabimi na monde ya molili nakokisi nano 10 te nini 8 te naolanda deja nazala ba 6h30 naolanda 7 OK. nayebi basali oyo bayembaka kiyeba oyembela nzambe mpenza na solo 600% babon bako ya malamu bakozanga susu ba 5%. C'est 100%. 600%. Ah. nayebi so solo nayebaka yango moto ngai 5%. je vous dis la vérité vraie Ma mission chrétien ne soit na pas. bapasteur ebele savu matiri naokosa yo te 5%. naoyebisa yo solo 5% ezali oyo baosalela mabe. te bao baosalela malamu nalobi nde malamu nayebaka moyembi moko maezema akufa na témoignage chaque fois oyo bando oyembela nzambe bien Alobaka ale moloto. je vous dis la vérité nalobi yango na émission ya Jires Alanda te hein. Oui, ale moloto. oui c'est Kai. vrai naoyo wana mpenza naoflate yo te naoyebi biso vrai zolanda nawana mpenza naoyebi biso vrai émission ezoya tokoexplike bato tokoexplike bato nini oyo ezali donc ya bref yango wana bosabone na chaîne tokokutana Mais opesi moko so au nom de Gege, mais pesa biso pe ya nzambe ya moko. O papa l'a déjà kufa. O yo yebi ke kino lelo. Bato ba otala yo ba bakite nzambe azalo ko papa la kufa mais o pazama. O yo kama bete otanga kombo e pesa pe makasi ya continuer ma manza. Eza kate ke tokumisa satana mais ya banzambe to bomba moko. To yebi to tanga ka misusu mais moko po bato ba ke en tout cas nzambe azalo kuma fait ye paza. yowana alobi ale muloto
oyo rappelé nga ngone émission no mususu papa là ça kufate ya on a mais comment tangi ya satana na facilité ya oyo za mwana nzambe ya nzambe kuti za fierté na biso si otangi ya satana na facilité comment ya nzambe mwana nzambe lokola yo okoza na difficulté otango poussa bon ba tumsu ba okufa na ba la émission te ya on a lobi kolobela batu ke mutu songolo ayembela nzambe na solo esenga nini ifuna sambela nzambe yokanga bien yokanga journaliste pona nini na témoigner le muloto na tango nazalaki marabu la biso bana bimi na monde ya ténèbres na sedi ya basiza na yebisko te na ngana ko tango nazali marabu na koyeba ke mutu ana bando yembela nzambe na solo siko na 6 ans ngana bimi siko soka touché bon na tango zaki na 6 ans wana là au mona ki ale moloto za nzambe otikala omoni na monde na binote nani okoko global soki na mona ki pete na wana donc na tango na 6 ans passé OK mais cela porte sikoyo etali ngate Papa Patrice Ngoymuso. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que le Seigneur nous bénisse. Numéro dans le téléphone. Numéro dans le téléphone. Vous comprenez ce qu'on dit dans le Bible parce que le monde a tué et comprendre. Voilà. Na 6 ans et à côté. Ce qu'on dit bon on a autant de basé bello pour mando yembilanza. OK. On to sa liste là on a émission. Papa Patrice Ngoymuso. Soko voilà. Na 6 ans pour des chapeaux. Na 6 ans na mona ipinza papa na bando yembilanza mingi. Nzambe na solo penza. Abando yembela nzambe na solo na yebisika te parce que nga na sina bimi na nga bazai moi mi peta 5 ba pasteur po abanda otea mda solo na yebi pe bango to kutanga bango ata na mbala ya sima na tango tozalaki mais sikoyo na yebi te numéro na ngeza plus 243 82 93 50 557 plus 243 82 93 50 557 wana numero nanga ozana problème etungisaka yo benganga na kosambela pona yo ozana eloko moko ezotungisa oza malade ko moko ezotungisa bien aimé benganga nzambe atindi biso obana nzambe bakangolama nenga tuno service moko so andesko ngani ngamna tuna eza service eloko moko na ngana loba kuna ana chaîne na nga sika iyo za grâce loba na osenga na bana nyonso nzambe na ape na chaîne na nga bo s'abonner ne bozo s'abonner pa mama botie penga poa ezala bien chaîne yango eza Miracle de Jésus Christ TV Miracle de Jésus Christ TV bo sunganga bo partager pe ba émission ba prière ya makasi pe za kuna que Dieu bénisse abonner. Merci, nous sommes arrivés à la fin, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement et partagez l'émission. Ciao. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete